atondisi pena makasi otondimite ya mutu atondisi stade eza nde fere na koyemba makasi na concert na yembi makasi mutu ayembi mpe su makasi ezaka fere napona ngai concert leka kitoko makasi parce bato ebele balobaki atondisa martyr te tomonaki atondisaki martyr koleka fali lokobe ngai naza le wario na ndimi da fere aza mda numéro 1 oyo atondisi martyr feste makasi te pecha simba zungu simbi zungu atondisi mpe ple ya kosakana te na beti concert ndenge esengeli nde babetaka concert eza concert oyo ya 30 minutes moto alungwe te donc naomonaka bato bayebi makambo yango mpe te balinga kotya maloba ebelebele comparateur ebelebele ya fali baoyo bazoloba oyo te base compare fali na fere non fali aza moto oyo aza musicien aza artiste comédien et non artiste musicien ya Congo et leader na biso Frère Gola aza pe artiste ya Congo c'est que jamais bakoki kocompare po Shetani abetaka musique ya ba responsable Shetani abetaka musique te ayembela mwasi bande ti suka o bebe non eza bongo te petit concert na famille na famille ba papa ba mama na papa de matanga na moni ba invité belé ya ko pointe concert mo zene biso ba concert fali pa yemo waye asa kiala il a de beaux chanteurs. Donc, du coup, on a chanté à ma base à la guitare. Adjana Kei, c'est le. Ça a fait référendum. Merci beaucoup, non? Seul, pour faire rigoler, je crois que VJB va zana sima. Fallait na faire pour nous tout ce que les années. Fallait na monnaie qui aliaki nde bato mais na mambo otondi santuka na masolo wana azata mukete bisuti tembe déjà esilaki bato mosusu bazoloba na sima podium na etondaki te sima podium nga na yo ta lipate na fa sima podium et puis na sima podium wana na banaomona bechafaudage ezalaki wana en tout cas tosepeli makasi obiso tu bagoloa vraimen tozali na nzala vraimen eloko wana bato babandai deja koloba mwa mingi babuzoba oui na video asalaki oyo polémique ndenge ekotaki rapport ya bandeko mosusu baobeta na Congo Brazza ekomi lokwa mwa bapolémique moko boye okele pato ye mambo wana azali nango mposa te miki ndoki fe tyaleleki na ye akoti siki ndoki na ye bato banda obomala eza bongo ibongo yo mobilo mo bocomprendre ngo te moto babenga sheta engola sani biso to aigle to ya likolo engola sabana ya nzambe toala na sete sika papa beza aigle biso pe bana fali talaka nga vraiment bo fia mulai bo na kumisa nani ndenge baloba comparaison fali na feri mpona yo na bambali na 27 collègue fali pupa mais oui fali pupa ata moi me faire kola ye bien envoûtement les envoûtements ya ba famille ya bato wana après envoûtement bayebi lisusu makambo te po lokola nga soki namoni ke te likambo oyo nga nalingi moto alingi yango te nakoki koforce ye te ke te alinga yango nakotika ye kaka bongo seke ndenge babomani eza envoûtement ya bafamille ya bato wana fallait dévoiler tout le monde dévoiler qui il fallait tout ça dans ma 13h30 fait tout le monde faire un matin mais c'est là pour les ti ba er monde rotunda mais la semaine là pour les mais fallait tout le monde tina si ma plein on tout ndai amekaki akretien na ye kaka nde ezalaka me bagolo nde baloba mingi mpo bameki me bakomi te bon nsima vide terrain vide mais bafélicitation na part na ye me ebake wario baaka toujours likoli concert wana nayebeki eza bongo oyebeki déjà nayebeki eza bongo mponga mpena gaulois disant donc nayebi te omona gaulois disant donc wankutekataka te donc ana mpena kolia kobotama toyebe deyeki eza bongo bato tu babande kolobaloba wana ezalaki ka bamaloba na bango wana ezalaki mpo etombola nde biso to bande koloba bacritique bande kosala wana ezalaki nde mpo ematisa biso ezalaki teke mpo ekitisa biso kolepase ti bande koloba wana azalaki ka calme donc oyebi eloko moko aloba koloba ezalaka ya bango donc mosala nde ezalaka mpa na biso
Oh, bakimi nani? bakemi bo babeti kaka makasi babeti mwa stade moko tokoti mwa ndambo me biso siko do stade wango nde eza wana aye lokola stade isa disque d'or aye lokola match ya imana na lupopo oyo babandi otya monoko ya fali na fere donc nazoyoka susu kombo ya fali te bongo lisolo ezobetama oyo ndeko na biso acubi moninga ne mbeli mpona concurrence ya fali na fere wana yo oloba nini mpona eloko wana eloko wana esalami so ba 4 heures 5 heures badiscussion kaka na prince kote abitabe dibafa sosuka na diba na bepreuve nde biso bawarrior tomisa bepreuve na biso ya fali totyaka fali likolo mpona tomona fali bepreuve na ye batrophée ezali biloko ebele ezali yango totyaka fali likolo afere biloko fali aza yango fere aza yango te yango totyaka fali likolo matelo manifa buna eza bien fait. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema dukuduku mpona kolinga ye ngai motema nyamunyamu mpona kolove ye aleka amema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Ketoé, I love Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yezo indaye. Bilivu muka. Tongo bokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Kali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na ya ouais me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela bijou mulamba nalingi nanga ise naloba nanga iseye procédure na lande memi ngai ise pene na yo Deborah Fula balwa na vote protege lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati nzambe beniselanga amour Keto azala sekon pene nanga tout le temps miomi otakanga na litoye ye kaka na héros Boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esikolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson. Il était Belobela le 24 juin sur scène au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Lui, se fait rigoler à Jésus de Nyon, c'est Nika Boronina qui a presté son concert au stade de Martyrs. Le Gaulois ont répondu présent. Les impressions de la population congolaise et le but de cette émission. Que pense la population congolaise, plus précisément quinoise, par rapport à cet événement qui s'est produit au stade de Martyrs? C'est pour cela, Dan Mosengo, votre humble serviteur, dans cette émission Buzz avec des M, de son sur les terrains, avoir la vie de la population congolaise. Je dis salut à vous tous, chers internautes des Top Africa News. Je vous dis merci d'avoir fait encore confiance dans cette chaîne
qui est toujours là pour vous informer. Avant de commencer l'émission proprement dite, je dis merci beaucoup à la grande équipe technique de cette chaîne Top Africa News. Là, je vois directement le king de la réalisation qui est bel et bien Gloirdi derrière la caméra. Je dis merci à mon chef Johnson Kieto, le vieux Mbembe, le grand de la nation, le Tottenham Boy, lui qui met ce mois en jeu. On fait que vous soyez très bien informés à travers cette émission Buzz avec DM. Je ne vais pas poser beaucoup de questions. La population congolaise va répondre à la grande question de cette émission. C'est bel et bien quelles sont les impressions par rapport au concert de Ferrigola au stade de Martin. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Je vous demande de vous abonner massivement si vous n'êtes pas encore abonné sur Top Africa News. Merci à vous tous d'avoir renouvelé votre confiance. Suivez l'émission jusqu'à la fin. Vos commentaires, nous vous attendons. Quelles sont vos impressions par rapport au concert de Ferrigola au stade de Martin? Commençons l'émission, hein, Gloirdi. Merci à toi. Ben voilà, déjà là, je le dis au tout début de cette émission, la réaction de la population congolaise par rapport au concert de Ferrigola, Jésus de Nyon, Senika Boronina. Population c'est la nini, population c'est le banini. Qu'est-ce qui se passe dans la population? Bagola bango nyonso, balobi nini par rapport au concert wana. Ba mélomane ya musique congolaise balobi nini, ba warrior pe balobi nini, ba spirites balobi nini. La population congolaise ensemble dit quoi par rapport au concert de Ferrigola, Jésus de Nyon? Là déjà nous avons un premier invité intervenant à l'émission de l'émission. On va parler avec lui, quelle est la réaction, quelle est son humeur, quelle est son intention, quel est son avis par rapport à concert à Ferrigola Jésus de Nyon, ce qui s'est passé le 24 juin au stade de Marty. Donc on a côté dans notre sur le monde. Bonjour papa. Bonjour. Ça va? Santé. Santé ça bien. Moussa les olégans. Ah. Sala les olégans na malamu. Ferré à moi la maison mère. Yo kedo ramba la mora ba gros biso moto pose question qui ramba mort banana ramba mort. Oh, ça va merci. Ferré à moi la maison mère. Nenga zawana azana leader alelote kala batu nyonso bafeste ye bakofi bawere bafeste makasi te pecha si mazungu si mizungu atonis pe ple akosakana te na beti concert ndenge esengeli nde babeta concert eza concert oyo ya 30 minutes moto alungwe te donc naomonaka bato bayibi makambo yango mpe te balinga kotia maloba ebele comparateur ebele ya fali aza mwana congolais aza congolais aza musicien na biso congolais mais eloko esala ye ezaka moke par rapport à quoi baconcert na ye donc naloba vérité loba na yo papa concert ye ayebi kobeta concert te fali ayebi na ye kobeta concert te ayebi na ye koyemba na ye mais clip mpe ayebi kosala clip ya banzembo na ye asalaka na te donc eza mwa moke oyo azosala mpo na ye siko par rapport yo na stade de Marseille ya Ferrigola na efali nana atondisa ye koleka nde yo monaki te moto atondisi mpena makasi oyo tondimi te ya moto atondisi stade eza nde feri na koyemba makasi na concert nana ayembi makasi moto ayembi mpe su makasi ezaka feri bongo bato bazolobaka na nsima ya podium ya Ferri bato bazalaki te yo koyebisa bango ni wana nde bayuma wana nde bayumaka mwana te baza nde bayuma donc bato nyonso bazalaki wana bana maison mère baza wana ayembi wana bango natangi lokomona bango ndeni te ntango bakoyo lobaka impression na yo par rapport nde omona concert lobo eza besoin ya koloba lelo ça va na besoin koloba makasi mpona na esengo fort ya mwana maison mère ndenge asimba mpena stade asepeli makasi mpe sepe félicitation ndenge abeti concert ne atondisi plein ba 13h 14h donc stade ezalaki ya kotonda siti tokoma bajusitaire est ce que mpona yo lelo ozomona concurrence ya fali na Ferri vraiment ezongi su makasi concurrence wana esila oyo babandi otya monoko ya fali na Ferri donc nazoyoka susu kombo ya fali te bongo lisolo ezobetama oyo ndeko na biso acubi moninga ne mbeli mpona concurrence ya fali na Ferri wana yo oloba nini mpona eloko wana eloko wana esalami so ba 4h 5h discussion kana na prince kota bitabe moninga Ferri na fali ezaka babengaka bango nani afanya tikiti offre ya Ferri na ya fali mwa discussion ndenge ezalaka motema esuki ye azwi mbele acubi moninga yo siko olobi nini mpona ngo achibi moninga pona bunzoba moninga na kufa pona bunzoba po ayebi ne makambo ngo pete so ayebi makambo te fotele maka place bato ba yebi makambo asani bataliso oyebaka faire azana ba fanatique ebele pe abetaka musique moi qui impolteste abeta musique normale ba responsable ya maele pe ya étudiant
Merci beaucoup. Vraiment, tous les gens qui pas déranger. Bisous, bonne journée. Basé belé, la fête quand on a fait, moi la maison mère. Merci beaucoup. Ndeko kota pe yo pesa moins impression na moni yo bonda ko zela moi banda kala. Bonjour papa nangai. Bonjour. Bonne santé. Santé calme. Journée zole kande. Te journée bena pepele botala ya gole sa bongisa ki journée. Yo déjà bandi ya gola bongisa ki journée. Ah bongisa ki journée ça que mamouté ça pepele. Pour na yo concert à faire les kaki. Bon, concert à faire na kenda kité na martyr mais même ina ba vidéo ba chombo total ki yango. Donc ezalaki bena pepele. Bato bazo comparaison entre concert ya Falina et Firko na yozo mona nani eleki. Bon, ce qui ne le va bien. La comparaison n'est pas raison. Merci. Bah oh bazolo bote ba se comparer Falina faire non. Fali aza mutoyo aza musicien. Hein? Aza artiste et comédien. Et non, artiste et musicien ya Congo. Et leader na biso faire gola. Azape artiste ya Congo. C'est que jamais ba ko comparer pour Chetan abetaka musique ya ba responsable. Chetan abetaka musique ité ayembela mwasi bande liti suka o bébé. Non, ezabongo te, c'est que ba o bazo sala comparaison baza ba bololé. Naza na kanda nini? Naza na kanda bato do bazo ba biloba lo ba pona faire rigola. Donc naza na kanda na bango ba on bazolo ba kena sima bato bazalaki te pona yo monde. Oh, mais ndenga na yebi ngai na bandi kokota stade na âge ya 13 ans. Na minute yo naza na 24 ans. Vous comprenez? C'est que martyr na biso na ebité so na kosi. Place nango eza place ya 8000 personnes non? Bongo te 80 000. Oui, merci. 80 000 personnes. Na place wana, sans compter terrain. Na esika ba joueur ba betaka. Ba tutu ezala qui plaît. Siko bango balinga qui même esika ye moko ya gola a tchaki podium. Donc ina ba nzoi, ina ba fourmi, na ba bitsekwa. Ba ya donc ba sala coller serena ye tondeni. Merci ndeko bongo likambo ya liwo bandeko ba bomani pona Falina Ferry yo impression les années. Bon pona ngai eza envoûtement. Eza envoûtement ya ba famille ya batu wana. Après envoûtement bayebi lisusu makambo te po lokola nga soki namoni ke te likambo o nga na lingi mutu alingi yango te nakoki ko forcer ye te ke te alinga yango na kotika ye kaka bongo c'est que ndenge ba bomani eza envoûtement ya ba famille ya batu wana. Merci beaucoup tous les de Gogoto. Bonjour tata nangai. Bonjour. Bonne santé. Kimia Goloto warrior. Ngana Kola. Goloa. Concert à faire les gars ndengini. Ah donc concert les gars na ndenge ya kimia donc mutu akufaki te eloko te donc tobeti ndenge sengeli kobeta tolakisi bango nde donc babetaka nde boye. Ba concert nyonso ebeta na stade de Martyr pour na concert ezali kotonda koleka ba concert nyonso yo pona ezali ya numéro 1 ezana. Ah na minute ya numéro 1 ezaka ya Ferry. Ndenge ba leader ba beta ezala ba Kofi ezala ba Wera ezala ba nani donc mutu ayeko donc kolanda bango na sima ezaka Ferry. Nde total pe ndenge donc concert ebeta maki ebandeli tisuka donc elega na kimia. Mutu akutana likama te ye moko pe abeti asengi pe bafana bolimbisi mutu na mutu azonga pale kimia ezala donc toyokaki ata makelele kuna te mutu akufaki boye te ka bango moko nde bango bayeli biso susu bakomo boma biso. Siko par rapport ya bato babomani bandeko babomani ozo lobani mpona yango eza susi makasi mpona bato afali donc basepelaki te po concert ebetama yo yeba les jours yango mpe concert ebetama Kinshasa mobimba soki na Kingasani betamaki okeboye betamaki donc basalaka po bampeshe biso ndenge bampeshaki pe wata parce ekokika te donc bakopakataka ndenge moko alobaki bakopakata tokofina bango embeloko na bango. Merci beaucoup, continuez toujours dans cette émission. Je dis merci na bato nyonso balinga racha na Top Africa News Television. Là je vois babebe tout ya Top Africa News. Hortense maman na Jemima na Peshombote na Pesimbote na Mireille Makenda moi si kitoko. Merci à toi Mimi Makombo chez la boutique Mimi ma boutique. Vous avez besoin d'être très bien habillé. Passez là, vous allez vraiment être vraiment de plaisir. Je dis aussi à Maggie Love, quand on parle de Love, tout le monde est en Zambie, comme Maggie Love vit à l'incarnation en Zambie, c'est à Moui, tout le monde est Pewana, PDG Papi Kabouika, Motambongo et Belé, lui parle, Erolo Basso, il est Bimambongo des Obima. Tomambou est très important, il est très important pour mon Kilimo Bimba. La Pessi Tomambou, Yambote, Edikel, merci à toi. Je dis aussi merci beaucoup à Patou Samba Sambalé. Merci à toi. Je dis merci à Jenny et Kila Tendai. Lorsque tu parles avec Kila, tu as la famille Tendai, Yembongo, des familles, na Pesimbote. Siro Mafota, le conseiller spécial de Top Africa News, merci à toi. Pimbo, l'homme social. Social, n'est pas na Pimbo, na Pesimbote, na Angèle Avozo.
Merci à toi, Mosquito. D'abord, Mosquito. Continuons toujours dans cette émission. Je dis merci à mon chef, Johnson Keto. Johnson Keto, le garant de la nation, le grand bembé. Tu t'es Manam Boy. Merci à toi. Continuons dans cette émission. Gloire dit, Ferry, Stade de Martyr, les Gandéni, population et Eloba, la Top Africa News Télévision. Johnson Keto. Eh bien voilà, nous continuons toujours dans cette émission. Quelle est la réaction de la population congolaise par rapport au concert de Ferrigola le 24 juin au Stade de Martyr? Congola le Bénin qui n'a la précision ni Loba impression la banque et les gars qui n'engagent bisoto lobité population de Loba. Bonjour de Konangai. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Journée les candés. Journée les gars calme. Nous donnons la couleur de c'est qu'on a un boulot. Ah Moussala. Moussala peut déjà moi et l'autre côté na pause. Juste l'impression pour un dérangement le 24 juin il y a concert à Ferrigola. Pour na yo on est concert à les candés. Bon pour l'anga il est qui n'ont bien mais nini. Malgré tout la critique et les cas n'est trop, ça la comparaison il a fallu la faire. Bon. Biso et bim toi après si ba tout sentiment il beta stade. Il a fallu. Parce que pour na yo concert il a fallu na faire ou itonde ko le kezayane. Ah. Mingo le bébé il était tout moni peut pas servir musana pas makasi. Oui il est kezayane. Bon pour l'anga le bébé fallait les gars qui a. Fallait les gars. Ouais. Il a fallu tina simeton d'agima, il a fait so talibien à simakuna et ton date. Ouais. Merci beaucoup à toi, tu as fait son déco. On a moins 30 secondes. Bonjour papa. On a dérangement. Moussa Lozo Sala. Pour nous concert à faire les candés. Concert à faire les gars, on a pépélé. Tout le monde avait ma vidéo. Moi, je fais une avis sur Bundaï. Mais par rapport à Fali, fallait débouler, tout le monde est déboulé qui a. Il fallait tout le stade à 13h30. Fait tout le monde a fait un matin, mais si il a poulet. Si bah Hermone retourne mais la symétrie là problème mais fallait tout le monde être na plein pour tout tourner mais likambo ekisali ke bande nationalité so yoki lisolo bande ba golo morona warrior mo babundaki suko na ngomora kufaki pona yozo omunya ndenge tiens ni fona bien ting di ba fa suka na débat la preuve ndebi so ba warrior to misa preuve na monsieur Fali tout ça Fali ko tout le monde a Fali des preuves na ba trophée zali bloc ebele zali tout ça Fali ko la faire bloc fala za on faire avant on tient tout ça Fali kolo. Merci beaucoup de déranger. Merci de continuer toujours dans cette émission Goulardi. Toi qui nous repère sa population vraiment parole à bon pour Basenga. Falina Ferry. Toujours là pour vous informer Ferrigola le 24 juin. Comment ça s'est passé? La réaction de la population congolaise. Toi, Nande Koumoussoupe, il est pas impressionné par rapport à un concert, il y a Ferrigola où il est claqué dans le Stade de Martyr le 24 juin. Bonjour Papa Nanga. Bonjour. Bonne santé. Santé d'agité au Makassi. Salut les candidats. C'est les candidats bien Makassi. Déjà, il y a déjà cookies dans la poche. Dans les bons déjà. Déjà, l'IMSA vraiment pour un dérangement toujours en plein service. Le 24 juin, Ferrigola était dans le Stade de Martyr. Pour un concert en les gars n'engagent. Pour un concert les gars qui tournent au Makassi. Parce que batibeli balbaki a tourné sa martyrité. Tout le monde a tourné sa qui martyr pour les Kafali. Le roi Bengaï, n'a les Wario, n'a dit d'affaire à table numéro 1 ou a tourné si martyr. Na RDC. C'est que pour un faire à tourner stade pour les Kafali. A tourné si martyr pour les Kafali, n'a pas héritier, n'a pas ngonieux soit na l'équipe ngonieux. Pour na bande qu'on a vu sur n'habite sur qui les solo bande on a vu sur babomani pour na habitu guerre ya Fali na faire. Il y a impressionnement qui par rapport à il Camerounais. Pour na yoka qui a na quartier 12 et dans ba jeune babunda qui pour na makambo les gars qui a Fali na faire. Oh fallait attendre ça qui te faire pas attendre ça qui oh fallait attendre ça qui martyr faire attendre ça qui yango c'est le débat mon yango babomaki moi mon ya faire kaka na 12 wana. Pour na yo monini pour na yo olobini par rapport à elo quoi. Pour na ngai na lobi batika ko bomana bango bale bata mwana mboka. Basali bien ba mériter au basali parce que les mboka na bango faut ba c'est le plaisir mboka na bango. Merci beaucoup vraiment et bonne journée. Merci. Voilà, continuons toujours dans cette émission là de Kolobé le roman vraiment trop important, une chose trop importante.
Fali, Ferry, Riti Watanabe, Weranson, Jibem Piana, ils ne font que la fierté de la musique congolaise. Tozo kufa DJ Belé na Estamboka. Pourquoi biso sous totika awa to bana rongo mana pour na ba to ba la fierté de la musique na biso. C'est la culture congolaise qui gagne, c'est le pays qui gagne, c'est la nation congolaise qui gagne. Nous tous Congolais, nous bénéficions de cet avancement de la culture de la République démocratique du Congo. Nous ne traînions pas. Tout pousser Bangonde Bakene vraiment liboso. On attend aussi Fabriga au stade de Martin. On attend Héritier Watanabe encore au stade de Martin. Donc on est qu'on a l'impression. Et bien voilà, nous continuons toujours dans cette émission le 24 juin, Ferregola, au stade de Marseille. Comment ça s'est passé? La population Ezolobaka Kanamikro, Yaden Moussing, votre humble serviteur dans cette émission Buzz avec DM. Bonjour Tatana. Bonjour chef. Bonne santé. Makimi Angola Nzambe. Vous salez les Kanimena. Très bien vraiment. L'IMSA pour le dérangement, tu es vraiment en plein service. Tout une question simple. Concert, il y a Ferregola dans le stade de Martyr le 24 juin. Il est quand même. Bon, concert par rapport au concert, l'équipe très bien. En tout cas, tu sais pas, makasi pour biso tout bagolo vraiment tout ça na nzala vraiment eloko wana. Oh, bato babanda déjà olobama mingi babuzoba. Oui, la vidéo asalaki o polémique ndenge kotaki par rapport à bandeko musu babeta na Congo Brazza et comme le roi ma polémique moko boyo que le padre yema mbwana za yana moposate. Ndayebisaki biso tozala vraiment kimia tolongola babiloko wana bao bakobeta kuna biso totikala wa tozala wana biso to yango biso tout tozala vraiment wana. Pona yo comparaison ezosala malelo na za numéro 1 à stade de Martyr makasi pona yo na stade de Martyr makasi koleka to nyonso babeta na stade de Martyr. Bon, normalement pona ngai fait go la goza la deuxième position. Après Tata na fait Weranson préféré go là, je crois ba VJB pe wazana sima. Fali na Ferry pona muta tens kolegezane. Fali na mona ke aliaki nde bato. Mais na mambo otondi santuka na masolo wana azata mukete. Azata mukete bisudi tembe DJ esilaki bato mususu bazoloba na sima podium na etondaki te sima podium ngana yo ta lipate na fa sima podium et puis na sima podium wana na bana mona bechafodage ezalaki wana bando sa musala. Donc ngeza risque pour na bato kofanda wana yo yebi par rapport. Donc les gars vont très bien. Oh vraiment biso to s'attendait ki to mona yango to mona ki le padre yembi en tout cas félicitations. L'artiste na biso a continuer sur bon donc a tardé te pour lancer les biso dynastie de pour tous en pour ça na ngoto zelango vraiment. Merci beaucoup vraiment et bonne journée Moussa Malam. Merci à vous. Merci. Tout pour ça na soukoto ndeko nanga bonjour. Bonne santé. Ouais, très bien. Tu écoutes dans le salon de coiffure l'IMSA biso to moi quelques secondes nayo. Concert il a fait Ferregola le 24 juin au stade de Martyr. Ben impression les amis. Bon, concert wana na yebeki za bongo. Yo yebeki déjà. Na yebeki za bongo. Et pour nga pena Gaulois disant donc na bité au mona. Gaulois disant donc. Wa ngutu ratarate donc na pena ko dia ko botama. Tebe de za bongo bato tout babande ko loba wana wana zeleka ba maloba na bango zeleki po tombola nde biso. Donc on a critique on sala on ezaki ne po maitsa biso ezaki te po kitsa biso pour les pas de ti bane ko lobana azaleka calmer donc vika oye bien lo mo loba ko lobeza ya bango donc mosala ne za pas na biso c'est tout à fait normal pour bande ko bazobinga concert le padre Doni kenesima bat bazala kite yo olobini pona ah bon netinga pona babiloko wana ba loba polémique wana ngana okima ngo na entrepôt na sima wana musala esila ete bechafodage ezalaki na sima wana donc moye bato bavanda bisika na ezalaki te donc bapolisier baboyaki bato bavanda kuna na sima mais so otali yango na se na yango premier niveau bato bazalaki na deuxième nde partie moko bato bazalaki te mpona batravail bande osalama po batravail bande kosalama wana moye bato bavanda kuna eza te mpo ekoki kokoze mwa bakama boye eza po libanda no bato bazalaki ebele libanda bato bazalaki ebele nga kutu ba msuba na moneke esengangi bato bakota kusu te bato msuba kota te msuba bazalaki libanda ti même kota bala samba wana bato bazalaki ti bakota bala samba bazalaki wana. Merci beaucoup vraiment et bonne journée. Merci vraiment. On continue toujours dans cette émission le 24 juin. Ferregola, Jésus de Nuance était au stade de Martyr, un concert inoubliable. Quelle est l'impression de la population congolaise? Nous avons un autre intervenant dans cette émission. Il va nous donner son avis par rapport au 24 juin 2023
du concert de Ferigola. Bonjour Tatana. Bonjour Ndeko. Oni santé. T'es peuplé. Journée de l'Ekandengeni. Mikolo journée zara 24. Mikolo nini? 24. Ingol bani. 24 c'est kitoko na kitoko. 24 kitoko. Kitoko lilo wa. Stade de Martyr à Ferigola pour na yo. Impressionnant. Ba impressionnant na rolo ba troté. Ya la première. Venga madane wa ve petit na petit. Petit petit. Donc moi na eu place à papa. Donc viens à deuxième. Maintenant si makuna balobi Doni moi Sandumba. Na évité bon les talibans on a Doni là bas biso to beta plein. Vois ici. On a go là Makambo 24. Ce qu'il faut comparer concert il y a Fali et Fir au comparaison qu'on comparons des. Bon. Bah on se baqué 100 quelques. Baqué au balbandé 80 000 quelques. Donc mais les premiers azara mort. Nani? Le padre ayembi kitoko. Tambe. Na évité là le bani le padre ayembi. Premier. La bébé ici bande on ne peut pas y aller pour ba wera tout ba chez pour ya matoni. Cla de beaux chanteurs. Donc du golo on a chanté à ma base à la réalité. Adjana Keyi, c'est le. T'as fait référendum. Merci beaucoup, Norman. Abandonne la Rogabo. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Et bien voilà, vraiment, nous continuons toujours dans cette émission. Le concert de Ferigola le 24 juin, comment ça s'est passé? Quelle est la réaction de la population congolaise? Vous le suivez sur Top Africa News Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande d'abord de vous abonner vraiment massivement sur Top Africa News Télévision. Johnson Keto, mon boss, je dis merci beaucoup à toi. Le vieux Mbembe Tottenham boss, je dis merci à toi. Prenez les impressions de la population congolaise et plus précisément quinoise. Comment ça s'est passé le concert de Ferigola au stade de Martyr? Congolais, Kinois, Monini, tout le monde ça fait impression. Bonjour, Tata Narato Banda. Bonjour. Boni santé. Normal. Journée Les Candés. Kito Rola. Le 24 juin, Ferrabété dans le stade de Martyr. Il y a eu impression de mon concert d'abord Les Candés. Ouais. Ils ont bien. Le concert a bien fait, mais ils doivent avoir un bâti un débat. Biso de Tony Saki, bango ba Tony Zité, ça vraiment space ça na mais batika débat. To pesi ba mo félicitations pour Bakembi fort. Oh Bakembi nani? Oh Bakembi pour beti temps makasi ba beti mo stade, mo do koti mo ndom mais biso ko do stade on des ana. Elle roule stade ça disque d'or. Elle roule match ya Imana. Na le popo. Mais félicitations avant. Merci beaucoup de Zondé Kokoto. Bonjour Tata Nanga. Oui, bonjour Tata. Bonne santé. Santé calme et tranquille, c'est que warrior. Ah warrior. Mais à de mettre le solo à stade à Ferigola. Et tant que Congolais mon stade de version il est kagindegeni. Ah, Ferigola. Amekaki, a chrétien na kaka ndezala kamera. Ba golole ba le ba mingi, ba meki me ba comité, bon. Si ma vie du terrain vide mais ba félicitations à part na aimer. Eh ben que warrior ba toujours du couli. Toujours attaque. Après bisoni eloko ni trouver ni. Donc, abeti concert na ba tu biso beta concert Fali Poupa. Fali Poupa emo. Ya beti concert na famille na famille ba papa ba maman na papa de matanga. Na moni ba invité belé na papa était concert moi c'est biso beta concert Fali Poupa emo wae. Asa kiala. Pona bande on a biso momi bali ba potani ko wa guerre ya Fali na bunde kwa bomi muninga yo impressionnement muki par rapport à la réalité les années. Eza seconde ba goloa baza manière té. Tant bo beti concert ba tu ba na trop critiquer. Biso ku to tense marsi ba critiquer biso. Mais bango seconde ba sali mabe po ali solo beta mies a critiquer muninga ebise ke bo to nsi mais meto nda été. Bisikanda ça mène na liberté. Azumbeli ni mulangete muninga ki ngoza propriétaire. Un mec un peu comme la TV, qui t'a moral ya bagoloa. Merci beaucoup. Bonjour Nderonangai. Bonjour. Bonne santé. Santé za pepele tokos net na film. Le 24 Ferigola dans le stade de Marseille, mon accord. Ah bon, le 24 na habité, ma amené vraiment na habité ngana aboy. Surtout aboy. Ma papou. Ngana basé ming sur Fali Poupa. Donc mon voisin te na landela ngote. Ngana warrior na tala ne Fali, nga vi na ngeza Fali. Ya ba voisin oui évité.
Merci beaucoup, to continuer. Na mona maman kuna benga biso pe tozo ya pa maman moi muke. Bonjour maman. Bonjour. Boni santé. Oui, santé bien, très bien. Journée les Kandé. Très bien vraiment. Quand nous sommes le 24 juin, fait rigolo au stade de Marseille, yo mona Kandé. Na mona ka net na mona ka concert. Pardon? Bon, so na bika tondi sete sena ko sa tondi sena emelo ka ba wario te. Bika mama beza aigle. Oh, biso ba tuka biso ba na fali. Tala nga vraiment bo fia mulai bo na kumisa nani. Ni ba comparaison Fali na Ferry pour na yo na ba mbalina na 27 collègues. Fali Poupa. Mais oui, Fali Poupa. Ata moi me faire gola e bien. So ngo critiquer moi concert ya faire gola yo critiquer en Cotonou ko lo ya mabelo gozanga tene lo ronyo so perfectionner enzambe. So yo faut critiquer concert on critiquer en Cotonou. De un an zo no ba sponsor te. Ba boye po bebe da mabeza laki. Malgré Cotonou ces ans kaka. Obe est-ce que bike ba ware po côté concert wana. Normalement. Mais oui, so da ba ware ba côté da 2000 ngazo da 2000 place wana. Patanga mo pe moko so no ba so to ko da 2000. Au moins qu'on place en haut. Ce que bandiro na biso babomani likolo ya guerre Fali na Ferry yo impressionné tant que maman orlobani. Mais qui nous fait telle qui n'a côté ce qui nous qui n'a pas de bomala. Et ça bongo. Oh, il bon yo mobile mo comprendre on te ba benga cheta. Ngola sani. Biso to aigle to likolo ngola sabana nzambe. To la na seti. Merci beaucoup maman et bonne journée. Merci beaucoup nayo. Merci. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Les impressions de la population congolaise, rien à voir avec la chaîne. Vous avez vu, vous avez entendu ce que la population quinoise a dit par rapport au concert de Ferrego au stade de Marseille. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Top Africa News Télévision. Là, je remercie la grande équipe technique. Gloire dit derrière la caméra. Je dis merci à mon chef Johnson Keto. Merci à toi, le vieux Mbembe, le garant de la nation. Moi, je dis, il est le garant, il est le Tottenham. Je dis Pimboyo, na Peshomboto, na Pesimboto Mingina, Hortense Maman na Jemima, à tout dans Mingi, na Bébé tout et à Top Africa News Télévision. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous demande à une prochaine émission. Merci, bye. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka amema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Keto I love Romain Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto Yokota nga motema vraiment yezo inae Bilivu muka Tonga bokwa butu wa mona yo ya nimenga Eteli selinga bolingo na komi mpe na kolia Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango Kali elengi amour Keto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme Keto amour na ya vrai me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love Keto umela bijou mulamba nalingi na ngai se naloba na ngai seye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protege le ngai se amour Keto Jason Engwanda Maserati nzambe beniselanga amour Keto azala se kompene na nga tout le temps miomi otakanga na litoye
ye kaka na héros boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esika olingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Eketo Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Cyprien Ziro Bongolo Mata 7 comme na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvert maternité Nzambe à Salaketo après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel mon keto et Bibiche Mandala Nida Madaka Claudicia Nataba Bandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua Nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé kobosa na vera mote ata na présidence na yebike kosimai ata okumi wewe vraiment tokoko ma bien félicité Nyongoni Nata Babandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua Nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga démon vivant j'emmène na Zanga Keto nalinga nalinga nalingi nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki Johnson Keto kotite ba égal malade Jean-Paul Kalema Micheline Dioka c'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tangwa memanga na couloir ya bagu na mela milke check na menia lelo kobosa na société ya samouraï na ndamwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki chéri na noizongi te ba égal malade mikolo mpe na comprendre lisusu te osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomosolasolaka boye okomo confondre faiblesse na gentillesse mingimingi esami akota bana mibali okomoluka odevire maloba matoi bani babloke yo tak orate amitié Raymond Ikoza Bio Jadot Opéra Cyprien Bongolo Mata 7 comme 0 Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pindakai Platini Banzusi Leki Yamoto Martin Kambilo